Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous aime beaucoup. C'est bien moi, Magloire Mbinga. M-Boys. On bat la mundo. Pas comme les autres. Donc, il a vraiment passé, dans la vie, il a vraiment tellement passé, il a passé. Tout l'humanité, biso africain, pour nanine, tout l'humanité. Pourquoi tout l'humanité? Tout l'humanité. Moto tanga na vie bolamu na ye emonanaka même so akufi miso akritika miso ba bolamu na ye ntango nzambe apambola moninga lukaka mingi kopambola moto wana nzambe apesi esuma ye sagesse mais yo vandi kaka wana mpona kotongaka bato kokritikaka bato ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Je salue mon vieux Ibrahim Nzambe depuis Londres, maman Charlotte Pigeon, je salue vraiment. C'est bien moi, Magloire Mbinga, M-Boys, je suis là parmi vous. Et ça m'a passé to l'humanité pour la nuit, tout bomana pour na kaka yoka muki to bomani. Muta bongate mabe, muta asomba bote mabe, asunga bat orgueil. Akabe batu, yenda ngala ksani. Siko asala ni na muki pour butwa ndimaye. So yo ndimete nzamba ko ndimaye. La vie, il faut aller bien la vie, la vie, il faut avoir la simplicité. Il faut la maîtrise de soi. C'est pas la besoin de pour y aller, c'est pas na oyayo. Tant que ça la vie à kotonga ko finga, et me n'onile pas mon frère, ma sœur. Et me n'onile pas qui paye ayo, on dit qui pas kokolo. Tu n'es pas là pour regarder la vie des autres. Regarde ta vie avec ta famille, avec ta foyer. Okolandeka omoni kingana asaki banga l'action nini yenda salaka non ya sali oyo euta mutema na ye kokaba bota manango yo na bambongo na yo osunga banane yo ka ba boîte bandumba batama bendo pesaka na famille monde kabarate bato lela so bandi bakufi yo kosunga quel genre ya famille to sunga na to lingana. Ce que nous avons pambulé, c'est pas la bouse na si mobete tapé do ki lukanda kanganga pa bomaye pour nani yezu di bosu na biso anga exception to lingante mabe makasi foi ma sœur lo quelqu'un nzambe zati même si nzamba pambuli yo au contraire de singa nzambe sunganga na ba ko gérer biloko opesi ngai muto na mbongo ebe na vie masunga batute yesunga ka so bat bakufeli eta mabe. La mec donne, c'est le mec qui reçoit. Mais quand tu donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Mais yo pour vendre kawana pendant que le bête masona ah mon vieux wana vraiment vieux wana ndumba vieux wana mte kobo. Ni le parfait, ye kobo bongo yo. Baba kolonga so e potom le liso munga ngolo yo mitala. Ngai. Eh? Ngai, na sali nini? Pona na finga mabu. Na sali nini pa za la lobby boy. Mais end zuwa mutema libanga fonga munga mutema munga bani commerce na monga muke lonya bapamboli asimbikisi qui vous a dit asimbikisi ozaki na etanga na simbakisi abani na pasa nyoka mbomoni eta nyoka mi mais lonya bapamboli iko mbomoni kingani wana ai monga kisi mais monga kisi ko landa ke ponya pa apesa yo qui paka kokolo qui peut vina yo tika occupé via baninga tika kutaba na bakana baninga garder bandi na yo toujours zia pe journée okoka tango lo ba mabe baninga au contraire yo ndi kutu ozonga simaninga ba avancer maïla basa maïla monso bazo basa buso ba quand tu n'es pas intelligent tu vas rester toujours comme ça otaka na bassesse de lo baninga botanga na bango bazuba makoti mais yo otiaka bon yole la bakuiti banini et comme yamoni ye bata bakisi wana oui amuta bakisi wana ye etalika ina nzambe na ye mona sabonga na monga kisi te fami mususu ya fami bakota kisi te okocho kufi zeyata nzambe pesa tango toujours très fort ekufa te ezali babula pesa tango kufa ezali to bano pesa ya kambela to lingana to simbana bomoko to sungana bokende ebe bakende be église mitema mabe
tolinga te yo na biga nzambe amino mibale likomoka likomo libanda kotonga yo kofinga koyina ndaka nganga moninga bonga te moninga ake liboso te yo ka inde zuwa basa baninga kozwa mpo na nini mibale baninga kozwa vi mabe yo vi na yo kaka mabe kogrimpe nikoya kogrimpe nzambe apambolo te ata moke te mais laissez brancher na lisomo na obekela mino lisomo ya mwana moko kutani lobi salenga passe komoni Enoch ala fazia mais parce que ça tingaka vie nanga somina jina lipa tozwi na onte mais tozana pesa kokabela ya bato elazalaki nati kokabela to tozwi ya moki tozana topesa da ya bato mais yo ozana kutu yango ebele okabela ya bato te so moto akufi nde oye omonisa matanga quel genre kindoki yo mbongo bakata ndumba na bwati babwaka ko mabanga bani mais na famille nono bato bazolela ata motu moko ate yo kosala commerce eloko moko te vi mabe tosusula entre nous mais na vie faut ozala bien simplicité na vie ezala bien nzambe apambola yo simplicité nde eleki nyonso bafinga batonga bayina bakritike kipaka kokokolanda biloko na bango te landaka chemin na nzambe ekandi liboso poso nzambe tena mosusu aza na yeko te ye malobi il est au-dessous de tout genou fléchira par son nom donc mabongo sefukama liboso akoma nzambe donc bitumbeleki makasi ngai ko makasi te kolo yesu na nga bundelanga na longa petite wana ayebisinga vraiment ya nauta na famille moko ya bien balovana na DGC barre père na rapi mona masolo na mikoki na ye mais aloba français kitoko mais daka passe parce que papa na biso basi bakenda kobala toyebi te soki ezalaki bondoki ata kuta aveuglement mwana no boti akomi na age ya 13 ans lelo akomi ndoki mpo mwasi obalaki azobota te ye ndakanga mabota mpo na nini ntango mama na ye azalaki ndoki ntango nde akufi lo mwana akomi ndoki oyebi lobi na ye te lelo mwana akoma libanda akoma avia mabe komia basigarete tutututututu mais nasenga na nzambe asunga atia loboko nzambe asunga atia loboko parce que baparent na biso mpe bakokomprendre te basi bokendaka kobala ya mabe bakomokaba bino na bana na bino mona tata ndoki meme na église nde bapase bayebi nde kosamba eza maladi kosila nango yango luka obenga na ye lo soki ntango obengani ye bongo nde oza na esengo nzambe mpe osepela te mais abeti yango nasabi yaya tala boye aka libanda sonango mpo bana bafazer awa mwana 13 ans ayebela nito mibali so nazali na makoki me nazwi mwana wana mwasi wana mpe na ndo bokola ye nga mpe nataka ngai nazwi makoki me nzambe asunga ngai destin nanga ekokisamaka me bino boza na bambongo ebele bosunga bato ya libanda te poani me bomona bisusu baza bafazer te bauta na bafamille moko ya bien mais eza bacirconstance ya vie se bazala libanda abi moto oyebi te obaka mabene ya projet moto oyeba ye donc eza kuma pasi mais nzambe asunga esika to akotia makolo epesamela ye akutana na moto akoluka kosunga ye mais papa wana esika azali aretard un jour pourquoi enregistre mwana libanda ya ndako na ye abengaki londoki bato obengaka bandoki bato bokritikaka bato bolingaka bango te bango nde bakomaka bato na kati ya bato lobi nzambe apambola bino vraiment on est ensemble quoi pesa ntango très fort pour eza ibrahima ya nzambe mama charter pigeon donc ya pas na dire quoi nino mingi quoi donc tojali quoi nazo redémarrer vidéo pour na beta cela mwana normalement ba comprendre nani mwana wana auti wapi boye parce que na occupé na bande en direct pour comprendre cela mwana wana merci beaucoup.